Tikala kaka wana district ya Lukunga bandeko balandi to Lungwana commune ya Mongafula tomata mwa mokena commune ya Ngalema bipayo wapi la pulusu yengomba mokonzi Kinshasa ekangi moko ya ba prisonnier oyo bakima kimoko la mercredi bana mboka oyo bazalaki wana batumbisa makina sai liboso kamera ya Jani Mavinga reportage. Tomoni avosa nina bauta kangaya bakangi pwani na baba kangaya na butu sayeke na tambola na bakangi ngai uchwa Yo na uchwa wapi na prison bino ne balukimi na prison na utala na te ngana tunyo balukimi na prison oui hein oui bukimi pwani bato ne ba misa biso bikumi biso mote siko ne bakonzi bazio message unezani biso beti combien de mois be 3 ans obeti 3 ans obeti 3 ans mutu aza mutu mabe bango nde bakimi na prison ba bato mabe parce que mutu abimi na dossier ya viol biso to akomanda pe ba renforcer biso sécurité nanu et puis mutu oyo aza mutu yo ayebisi biso bakimi na prison bakuti koto mingi oyo si baze belé ndeko na ngai na sebwe na ye tokendaki na sebwe tomonaki mpe ebele babimi toza na passe bien côté ezalaki bien côté wapi côté na biso côté ya promobat ki kusa te na se kuna toza na passe parce que bacriminel bazodéranger biso tozolala te en plus bato babimi na prison bino mo bozomona ndenge bazokosala yango tozoyebisa na gouverneur barenforce biso ya polisi bakoma ebele na commandant JP asala mosala nini osala ngo malamu alaki mosu na butu kotambola na yo ti 0h1 sikoyo ekoma kaka 20h 21h bato bakaoki ba 22h okoma 0h te bato bakaoki eza malamu te biso tolukaka biso mama mosusu 5h obimi ke luzwa mapana 5h obimi ke lukana tozobima sutu tokomi kobanga baprisonnier bakimaki na prison alors tomonaki ke baoyo basala déjà mabe bakimi lisusu alors tokomi na insécurité totale mpona quartier lelo sikoyo tomoni ke bato bakimi na prison commandant jipakangi bango kolobani bon en tout cas vraiment tosepeli makasi il faut ezalaka boye mpo commandant JP na belimani basa fima musala kitoko na saramamba. La police nationale congolaise omiso besega na ba prisonnier oyo babuka ki prison centrale makala pe bakima kindenga ka la police ezali ko senga miko ona population esengeli ko dénoncer ka batama bepa mbate basengeli te bafandaka esika moko na batu soki bomoni criminel topé kuluna topé muyibi topé violeur na quartier na bino esengeli ko benga kaka na la police oyo ezali proche ya ndako na bino pona ko dénoncer batu bazali mabe esengeli te bavanda esika bazali kovanda noko na ngai yebaka ete ozozonga na mboka na yo prison centrale makala.